15 à 25 000. Vous colomons soda pour la moins bien, il faut dépenser 10 $. Si vous avez payé 283 000, et donc comme à même pas 80 $. C'est-à-dire que bon, on peut faire ça, il a passé à Nango pendant une semaine. Si vous avez 4 semaines, et Tikali, à Bibaka, ça, ce sont des réalités, maman. Ça, ce sont des réalités. Papa Ninga et pas soda. Papa Alain, Nalandakayo na Bosolo, Nalandakayo na Canal Presse. Bolo Belabiso.
tobandaki kosomba bateni na kala tokanisaki ke makambo ekochange babandi kopesa dotation bapesi baunité misusu biso tozwi te il faut tokende na magasin tosomba liboso bayebisaki tobandaki kosomba na ba 67 000 teni ya likolo na boti lelo yoko eza koavoisine dans le 80 000 à 200 000 francs congolais à 100 dollars mpo na kozwa teni complet mosala oyo soda asalaka eza ya ye eza ya letat sikoyo mpo na nini ye soda akoki kozwa 100 dollars te mais bopesi na ye député soki député bopesi ye 40 000 dollars le mois soki ozwi mbongo ya lieutenant oyo ya afutamaka ozwi mbongo ya député odivize yango par mbongo ya soda soda oyo azwaka 100 dollars il faut asala 400 mois pour kazwa mwa moko ya député tosala calcul simple 40 000 divisé par 100 ça fait 400 400 mois eza kolakisa to ana plus de 30 ans c'est-à-dire que soda ata asali mosala pendant 30 ans akokoka na mbongo ya député ya mwa moko te eza baréalité naza sur awa mwana soda akoki kozanga te mwasi ya soda akoki kozanga te sikoyo ntango nalobi ke bozwaka ba 100 dollars naomona mitema mosusu ezofinama soda opesi ye 80 opesi ye 60 dollars tozala mpenza sérieux wenze nini bakoma wenza soda ndeni bokoki kopesa moninga oyo azosalela leta ye kuta akendaka akei mpe akufi bino kaka miyibi kaka me bino boyozwa mbongo ebele soda baomata na mutuka baofinga ye fauteuil mwana na ye abeli hôpital ya ofele mekisi ya ye sikoyo bolingi mboka bebonga ndenge nini na bilenge na soda na bafonctionnaire na bato nyonso basalaka na leta baza na droit bango mpe basepe omoni biso towana biso bachomere ata ofuti nga te lokwa nasalaka te je comprendrai mais bato oyo bazosala baofutama te mpo na nini towana mbongo me bato bazanga mawa me boyoka sikoyo aventure tolobi boye soki osali mabe biso peuple tokopona soki okotikala to okolongwa babi te peuple congolais akomi na niveau wana ya kovote te tosala boye tobongola makambo oleke peuple avotaka biso baprésident peuple avotaka badepute apres sikoyo badepute nde bavotaka baprésident bokoyinende bobandela yokamela balobi boye balobi peuple congolais moya vote te sikoyo nde balobi peuple congolais moya vote te il faut tosalaka ke badepute nde bavotaka baprésident balobi boye yokamela balobi boye balobi 5 ans eza ebele te il faut tosalaka ke président asalaka 7 ans balobi boye balobi population abotaka su bagouverneur te esengeli kaka mokonzi ya mboka ya bango wana ye nde abanda komunome bagouverneur sikoyo nazotuna awa na Kinshasa bwana babesoin te sikoyo na makambo na bango ya changement ya constitution bapropose nini mpo na bino po soki babakisi manda ya 7 ans babakiseli pays seke ekomi soki ekomi ke badepute babotaka babakiseli bango kope sikoyo naotuna makambo ya courant ya mai ya misala ya nzela eza priorité te
yango na lobi na bino boye bana mai boyokela nga malamu. Félix Tshisekedi aza lokola yaya oyo abotama na mama mususu toyebi ye na kimukolo ntango papa akufi. Bokoko mpe mibeko elobi yaya liboso nde akokitana na papa. Tondima ye malgré biso. Toyebi esika awutela malamu te. Me ntango aye nazoloba Félix Tshisekedi eza lisese. Ntango aye babi oke papa atikaki buku ya lopango balokataire baza misatu ndako ya munene yofanda ndako oyo mosusu totya balokataire buke na suka sanza tokabola mbo tosignale eza contrat nyonso to esili ondimi apres ekomi boya mukanda bosignaki eza mabe esengeli tochange yango po makambo ekomani awa eza po atongi toteka lopango makambo yango nini non avant locataire aya esengeli nga natya signature yo mpo tya signature bongo yango nde olingi ochange accord te il faut échanger parce que mikanda oyo lokola tosalaki yango libanda ya lopango tokoki kotikala nango esu te po tochange ata yo moko ya Félix nabengo ata yaya onis loma losaka ta makasi yo ye awa na mboka oyo oprêter serment na constitution yo lobi na biso constitution mutasimba te eza makambo ya malamu lelo okomi ote il faut changer constitution parce que constitution esalama na bapaya soki constitution esalama na bapaya elakisi ke mboka oyo mpe baya souverain te mboka oyo mokanda constitution esalama na bapaya elakisi tozali na situation ya occupation bato nde baza kokonza biso sikoyo yo ozobondongwa awa na komona azopavane awa soki azoleka na nzela il faut biso nyonso tolongwa basali cortège ya 37 véhicules mutuka na ye moko eleki mutuka ya bus transco na cher mais ntango aza koleka il faut biso tutolongwa mpo na nini mpo balobi ke ye nda ya mokonzi mais lelo ye olingi ochange constitution na nko epe azobwaka obeta tola bi mutu akopekisa nga aza te bato ya nere na ya baservisi baza boyo oyekisa ye nga na opekisa yo ayoki nga malamu te boyekisa Félix Tshisekedi yango ya bino nga na opekisa yo nakopekisa yo parce que abozwa bokonzi oyebaki ke makambo eza bo biso tosepeli na bokonzi na yo te ndeko na nga omati na kati ya biso oza oblige ya kokita obeta makolo mpo okima mbuteyage balobi na poto mpe ezalaka na réalité bambuteyage na biso ezali par rapport ya mauvais état ya banzela ekokani na ya poto te na poto badituka eza ebele biso banzela eza moke eza eloko moko te toza na posa ya changement na kolinga jamais bilenge bana na biso bavivre na pasi parce qu'il y a un groupe d'inconscients balingi baimposer biso eloko wana yango biso tolobi na bino boye esika nyonso oyo ozali soki moto alobi na yo balingi bachange constitution question ya liboso il faut poser ye ntango bonde kobeta ntango ya gratuité ya enseignement ezalaki na constitution nini ntango bolobaki ke bilan eza positif pays seke azokomisa makambo ezali na constitution nini sikoyo eloko nini esali ke lelo echange epuis eloko eza grave Félix Tshisekedi ayapaki ndai bakristo bazali awa bato bandimaka nzambe bazali awa boyoka esika na kokita nde yango Félix Tshisekedi alobi ngai Félix Tshisekedi nalapi ndai liboso ya nzambe mpe ya ekolo mobimba nakotosa mpe nakobatela
constitution. Nzambe amulinga na ye. Nzambe atindaki ye. Nalobi alatindaki. Ye moko kaka Félix Tshisekedi wana. Alobi te. Constitution eza mabe. Constitution eza ya bapaya. Siko yo oyiba ete eza mabe. Ozwi Nzambe na témoin mpo na nini? Omoni libabe musu eyaka ndeni. Mwana ngani asali ne mabe te. Me moboti akie kotumola Nzambe, Nzambe asiliki libabe eketi na 4e génération. Nalobi yango te, nazokali. Tant musu mababe toomona na mboko ezaka po mutu moko alingi kokosa Nzambe. Ya ndimaki, Nzambe atungaki ete ya ndimi ya kotosa Nzambe. Après a changé. Yo ndimaki, yango yamoni mpona kosisa na oyo babino pe. Boyebi Jonas. Bao batanga la Bible bazali awa. Jonas azwaki mission. Nzambe ayebisi ye, Jonas, kende kote ya Ninive. Bozwa Ninive lokola ya Belgique. Bozwa Jonas lokola ya Belgique. Nzambe alobi kende kote ya Ninive. Ye aboyi. Azwi masuwa ngani ya bien. Akoti po akima Nzambe. Abandi kokende na masuwa, Nzambe asiliki mbonge ya makasi eyaka te eye. Sikoyo bato bazalaki wana bayebi teke libabe eza wana. Na mayele na bango te. Esekei tobwaka biloko na biso, bamarchandise na biso, soki tobwaki na suka tokobika. Babandi kobwaka marchandise, babwaki peni, babwaki bunagani, babwaki huchu, babwaki masisi. Babi te, mbongi ezo continue, il faut kaka tosala mutu nyonso alamuka, pour que biso yo tosala nini tobika. Mutu moko azalaki wana ifo azaka mutei de pesa. Aye wola musafiri seke. Jonas lamuka, nini? Yo lali, masu eza kodinda. Alamuki atali, tokokufa. Akanisa zongi mwa moto. Ne baba atala sima, zonga moto. Atali boya moni, mama nanga na sala kere, ndeko na ngai. Moni likambo ezokomela bino, eza po nga na boyaki kotosa maloba ya Nzambe. Abi ya solo. Soko bataide pe zoka bazaka songi, bake koyebisa siko batalamuka. Omoni libabe ekomela biso, eza po Jonas azao. Tala salaki bo. Batalamuka babite, to bomba ye, po aza mwana na biso, toyeba ina papa na isko. Tamba oloba, biso bataleba toye toyoki. Biloko ewe bisabino siko peke. Masuwe elako dinda. Soit biso nyonso tokufi, soit tosede mutu moko na maboko ya Nzambe, pour que masuwe ezala nini ebika. Yango naza koyebisa mwana alebaki nyonso esika ozali. Telema, zwa Jonas, bwaka liye na maidi. Oyoki na malamu te. Mwana alebaki. Telema, zwa Jonas, bwaka liye na maidi. Ezali boye. Jonas aende na biso. Nzambe deja asalaka ye formule. Aokungwa na ye te. Balene ekosala nini? Ekomela ye, apres ekosanza ye na nini. Elakisi nini? La Belgique ekoya kozwa ye. La communauté internationale ekoya kozwa ye. Ekozongisa ye na Belgique. Soki asilisaki makambo ya Minerval te asilisaki asesila. Soki akozonga lobi dans le respect de la Constitution. Nalotuna kotuna soki olobi tosilisi. Soki natuni tosala na Jonas nini? Nayoka. Tosala na Jonas nini? Nayoki
malamu te. Tosala na Jonas nini ye? Nayoki lisusu malamu te. Totelema tosala na Jonas nini ye? Masolo ya constitution eza likambo mabele, eza likambo ya avenir ya toute une nation. Tondima ta mukie te. Jonas aboya kotosa maloba ya Nzambe. Po tokoya kobwaka marchandise na biso na pamba. Na yango biso lebaki. Tokongama le 14 oyo tokozala na terrain municipal ya Masina. Les bacs na cadre ya sursaut national tokozala na Masina le 14 oyo. Ka ndenge tobeti masolo ya Jonas nde mpe topesela yango kuna. Bozala deja na tempo po ntango tobeta yango bato mosusu bayeba. Toyokani? Toyokani? Bakameramani botala bango kuna. Tala buta mutuna elongi. Yango, article 217. Toyokana, Tanga. La République démocratique du Congo peut compris des traités ou des accords d'association ou des communautés portant un abandon partiel de souveraineté en vue de préserver le pouvoir de l'unité africaine. Ma beleza. Keba na Kabuya.
Keba, ouais, la kabouyonisme. Keba na kabouyonisme. Continuez. Merci beaucoup, Président. Te ya liboso olobi nani? Te molobi nini? Te yo olobi ke constitution elobi bakopesa mabele. Yo uti kotanga. Constitution elobi nini? Bato bakompani te expliquer bango. Toyokana. Bébé Sidi, on pose deuxième question. Déjà débat. Deuxième question. La opposition pour le parce que l'opinion soit dans la société à solidité et dans objectivement sa proposition. Parce que dans la Yomini, dans la Yomini, et puis on a parti dans le maire, je ne suis pas encore engagé. Peut-être question dans le sommet pour remercier Rousseau, mais pour expliquer Rousseau, et pour permettre d'adhérer encore quelques membres de la Katia Parti. Alors, on a dans ce là aux perceptions, position et vision, parce que c'est leur vision. Et je peux dire que la BVL va y avoir des BVL va être aux Zoya, parce que alors, on a constaté la vision de l'île, d'ailleurs, des alliés, Ok. Il y a mis ça pour la Suisse. Ok. Et il y a mis ça pour la Suisse. J'ai toujours la même question, mais il y a des mandats opposés dans le gène de la façon souche. Aujourd'hui, nous voyons ce sont des jeunes. Et l'opposition est dans la majorité. Ce sont les jeunes qui accompagnent toujours l'île, il y a Hugo, il y a République dans Toyokana. Posez question. Parce que ma chaîne moi a envie de publier contre la moi je pose là on a fait ça la moi la chaîne à la non à la constitution de Nanani, policier. Moi-même je suis allé intervenir. Donc juste après que je suis allé. Ma question est celle-ci. Est-ce que constitutionnellement parlant, cette même constitution est-elle changeable ou modifiable? Si elle est changeable ou modifiable, pourquoi vous opposez à ça?